Mbote balandi nyonso ya Congo Suisse Télévision bino ba nyonso bozali kolanda biso na ngonga eye totondeli bino botondi na lolenge o bolandaka biso lelo tozali na sengo monene ya kozala na kati ya esika bisika o tozali o toyaki kokutana na mosala nzambe prophétesse Rebecca Kiyamba oyo azali mosala nzambe nzambe apesi mission na kati ya mboka na biso Congo pe mokolo mwa lelo tokoyeba koyamba papa na bango oyo azali pe moko oyo à vivre oyo nzambe asali elongo na mwana na ye na minute azali susu kutu mwana ete etemo nzambe asati ya na disponibilité ya batu nyonso akomi siko mosala nzambe monene oyo azali wana pona ba nyonso o bazali na bosenga ya nzambe yango nde bomoni mokolo mwa lelo tokiti na kati na oyo esika pona kosoa na papa ya mosala nzambe prophétesse Rebecca pour que toyeba lelo oyo Rebecca awuti wapi Rebecca asalaka nini lolenge kani nzambe bandaki na Rebecca po ebele bozali komona kaka Rebecca kasebele bazali kaka komituna lolenge kanya bandi yango nde mokolo mwa lelo toye tozosoa na papa pour que to informer bino pour que boyeba Rebecca abandaki ndenge nini pe mosala ya Rebecca ezali lolenge kani mbote papa na biso mbote mama ndeko rappeler tozali papa ya mosala nzambe Rebecca anazali papa biologique ya maman prophétesse Rebecca, mère de la nation. Mère de la nation, mosala nzambe, maman prophétesse Rebecca. Papa, toyento yeba. Po lelo oyo basali bakomi kaka kobima, musuba bima na koma nzambe ba musupe ba bima na bakombo na bango. Lelo oyo kaka lolengo uti koloba ete maman prophétesse Rebecca komi mère des nations. Toyento yeba. Maman Rebecca nga bandaki lolenge kane kino na ngonga oyo tokoma pe kobenga mère de la nation. Maman Rebecca aza mère des nations kuuta na batute uta na ngai moko tata na bango te parce que naza pasteur na nommé ye non eza nzambe nde abengi ye mère des nations biso to benga ye mère des nations yango biso pe to tia ye le tomo wana ki aza mère des nations azo mema mukumba ya ba nation ya ba pays belé oye vandi na mtuna ye alors nzambe akutana kina ye na ndoto te nzambe akutana kina parce que batiaki maboko epa mutu te nzambe akutana kina ye moko ezalaki le 6 décembre 2015 c'est le 6 décembre 2015 Rebecca zungaki makina ndaku azungaki na sima ndaku po akende ko se soulager kuna nde bakende kokutana na nzambe akutana nzete malala ezalaki kuna na sima eza kopela moto tango linga kima mongongo ebimi na nzete wana ebisi Rebecca ngai nzambe atata na bino na ye kokutana na yo kokima te nazana mission kopesa yo pona mbuka oyo Congo pe na Afrique tango nzambe asololi na ye bongo liloba na nzambe maîtriser ye abangite avandi abani kuyoka nini nzambe azoloba pona tina na ye nzambe apesi ya Serge message ya mbuka mobimba ya Congo nzambe abani kuyebisa ye depuis tant Mobutu azalaki ti Mobutu ay kokufa ti Kabila le père akoti ti Kabila le fils akoti ti kuzunga na ye kupekisa ye ke Kabila le père akulungwa musala donc mission nyonso nzambe apesaki na Rebecca biso toyebaki batu nyonso tu ote tango apesi mission wana biso moko tozaki na kubanga makasi mwana na age na ye amona kutuka Mobutu wana te mais azo yebisa biso modeli nini Mobutu akofilaki akende kotika mbuka na musika na Egypte esika tikaki yango ba pays africain ebele batika ba mbuka na bango kuna pe bakende kotika kuna po bavanda éternellement na pouvoir po balungwa te ye bango pe bakende kotika nango batiki mkulu ya mbuka wana moyo bakende kotikila mbuka aye kokufa Mobutu pe akufi akende ko retirer mbuka te donc mbuka etikala na Egypte ezana esclavagiste na richesse na biso ekenda kuna biloko nyonso mbuka Mobutu akende kotika kuna donc iluka kaka mutu mo akende kotika nzambe amonaki na kati ya monde nani akuzwa akende kukuta na Rebecca wana premier jour deuxième jour bakuta ba pesene rendez-vous okuta na 3 jours ngana zaki na retraite tozalaki na bangote sur place ngana za na retraite ngai pe nzambe akutana ngina na makambo na ngai msusu nzambe apesi ngai
na badate makambo nyonso apesaki ngai mpona vi na ngai oyo etali mosala nasaleli nzambe wana. Deuxième jour bakutani na ye apesi ye même émission. Troisième jour aza kurepete alobi na ye makambo nyonso okokuluba ye moko nde akokuluba oyo na minute oyo nakokuluba te mpo ye moko aza capable nde ayebi koluba makambo na ye. Mais l'air na ngai nauti retraite na ye na kumi mama na bango ayebisi ngai voilà awa tokuti Rebecca. Donc Rebecca awa akumi mutu mosusu na kumi na kuti bayebisi ngai bon ça va totala ngai nzambe ayebisi ngai ke nazwa bana nakende bango na mangengenge tokende prière na memaki bango nzambe apesaki ye yaya na ye 4 nde bazwa travailler na bango ayebisi ye équipe na peshi yo kombo nango armée de victoire baya na ye bazwana kinze tokende kina bango mangengenge kona mangengenge tokende ukutana su na nzambe message apesaki biso kona ezaki somo tokomana bakaye nzambe alobi David banda lelo nazwi en charge na moni pasi na yo nzambe alokotaki biso kolokota na ndimaka nzambe ya Rebecca parce que alokota biso kolokota. Pasteur David yo pe ozape mosala nzambe tokomona na kati ya Biblia oyo nyonso nzambe apesa bango etinda moko. Yo ataki papa ya prophétesse Rebecca. J'espère ozape mosala nzambe po Rebecca azate mwana ya kolika na balabala soit ba o toza komona lelo bazobima de nulle part tozali koyebete Rebecca awuti na famille pastorale. Sko papa Rebecca mekana kolimbola biso mission nini o nzambe apesi la mama Rebecca ka ndenge ozobenga ye ete lelo ya komi mère des nations. Ok nzambe tango obenga mutu mère des nations etina nini nzambe apesi ye pona mokili. Rebecca za mère des nations bapesi ye secret ebele ya mboka apesi ye surtout bamboka nyonso toyebi Rebecca za na numéro ya téléphone ya président France avant problème elekaki na France wana oyo bulema ezalaki tozaki na message tobengaki kuna toyebisi mwa makambo moke ekoleka na mboka na bino wana mais batalaki yango ezalaki likambo ya mpamba bakipaki na bango yango te ntango ekwei baye kotinda biso bato batuna tosala ndenge nini tokende nzambe alobaki tokende susu te. Rebecca aza na bamission même ya Brazzaville na bamboka ebele donc aza mère des nations aza mère ya motu te mère ya motu te olobaki lelo tokoloba nini aza na mission ya mboka ntango apesi ye Congo ayebi ke Congo na biso eza na Egypte po ebonga il faut ba retirer yango de l'Égypte. Et papa David oza mosala nzambe koyoka ndenge ozali koloba ete mama na biso mama prophétesse Rebecca azwi mission. Est-ce que prophétie oza mosala nzambe kozala na likabo wana ya komona makambo soit nzambe bana koyebiso makambo elingi koloba ete nzambe apesi bikolo mission nzambe akopesa mission mais soki atindi yo te okende te donc nano permettre yo te. Bible elobi nzambe abengaki bato 10 apesi lisese ntango abengaki bango 10 mais azwi kaka na kati ya 10 wana azwi 3 kaka atindi bango bamosusu atindaki bango te mais ye azwi mission batindi yango mona tokendi kokoma ntina bakonzi koloba na bango mission wana o soki parce que eza bandeko ebele o bakomituna mama Rebecca lelo bazoyeba ye na mokili yango nde baza mpe na posa bayeba vraiment lotumbu ya mama Rebecca po ntango tozali kotanga na kati ya Biblia ntango nzambe abengi Moïse atindi Moïse ezaki etindi ete abimisa bana Israel na kati ya Egypte abimisa bango totali Yeremia mpe azalaki na etinda na ye siko ya mama Rebecca lelo ndenge owuti koloba ete plus eza mpona biso baoyo tozali kati ya mboka ya démocratique Congo lelo oyo nzambe ya mama Rebecca azoloba nini akani nini pona bana ya Congo oyo biso tokoki ko retenir na lotumbu ya mama na biso Rebecca. Nzambe apesaki bino mutu kamba mboka na 2015 tozalaki na mangengenge na zamba nzambe alobi na ye mboka oyo mutu okambango akozala mwana moke akozala mutu mosusu
akozala chef de l'état actuel oyo tozalaki na ye te, mais ye akopesa biso motu 2015 toyeba motu wana te. Do nzambe aye kopesa ye Martin Fayulu alobi ye nde akokamba mboka. Donc mpo abimisa mboka oyo esika ezali, objectif ya kobimisa mboka na esclavagiste wana na pasi wana eza nango, apesaki ye bapreuve nyonso. Martin aza nango. Biso nga nayebi kutu Lubumbashi te, mais Rebecca ayebi. Nayebi Katanga te, nayebi Kasai te, mais Rebecca ayebi. Nzambe apesaki ye nyonso oyo Martin akoki kosala mpo mboka ebonga, mais ayebisaki bino ke motu Nzambe aponiza Martin. Bo olingi asala nini? Kasi mpo lelo oyo ebela bato bakomituna, est-ce que Nzambe akoki kose contredire mpo oza mpe mosala Nzambe ozwa mpe temps avant que oya kotika lotombo Nzambe apesa, parce que kaka ndenge olobaki ete ozali kozela Nzambe alobaki opesa esika, lelo ozali mosala Nzambe. Nzambe apesi mutu liloba alobi ete moto akoyeba kokonza na kati ya mboka oyo kozala mwana mboka Martin Fayulu. Me lelo oyo tomoni ete makambo yango ebongwani, parce que Nzambe yango akokosa, Nzambe yango akobombela biso makambo mosusu oyo ekokoma na nsima. To message vraiment oyo bana mboka bakoki kozela ya part ya Nzambe au travers ya servante na ye mama Rebecca ezali nini? Oyo kokoma na nsima ye moko mosakoli nde ayebi ndenge Nzambe akoloba na ye. Mais Nzambe apesi pouvoir na Martin. Alokoti Martin aza na eloko te, ayebani te. Ntango tozopesa message toyebi mpe ke Martin ngo azalaka nani. Dernier jour ezalaki un jeudi, bango bazalaki na Genève. Totuni bishoko président akobima kuna nani, alobi eza Martin. Batunaki biso mitune ebele, Martin aza na bato te, aza na parti politique ya monene te, akobima ndenge nini. Ye moko mosakoli alobi Nzambe alobi na nga Martin ngai na kopesa ye bato lokola na pesi ye mbuka na kopesa ye bato. Apesaki Martin bato, apesi ye mbuka, apesi ye richesse ya mbuka. Martin ayebi ndenge nini mbuka ekoki kochange même dans 2 ans. Ayebi po Nzambe apesaki plan nyonso eza na mama mosakoli. Donc apesi ye nyonso. Mais mokili alobaki na biso boye, soki baboyi ye botika ezali kambo na ngai. Siko mokili eboyi ye biso tokosukani, biso toloba Nzambe a se contredire te, pe alongoli pouvoir wana na Martin te. A se contredire, Nzambe ne peut pas se contredire. Abandaki ne na zéro, apesi ye bato, abandi na zéro, tomoni passe mokolo bazoko voter baboyi batu ya Beni. Abi baboyi batu ya Beni bako voter ndenge nini. To bondeli awa mama Rebecca lobi Nzambe ayebisi ye, to yebisa Martin akozwa bato balinga ko voter bato msusu awo na Kisasa akopesa bango Martin. Di a fait cela. Aboye nani? Bato nde baboyi lokola baboyi Nzambe. Les conséquences mama Rebecca nde akosola na Nzambe na ye akuyebisa bino na mission. Nga na kuyeba te, nga na yokaka te, yende ayokaka, yende mato ya Nzambe, yende mnoko Nzambe, ata tutuni ye boye nga na tata na yo lobe na nga koloba te. Kaka soki Nzambe lobi. Ozaka même osala Nzambe okoki pe kotanga pe mayo etali makambo ya Nzambe. Kuyi koyeba atande tozali kosolola boye atanke mosala Nzambe. Pona minute okoki komona mama Rebecca lisusu te lokola mwana na yo. Siko bando zoyeka lokola mwana na yo okoyo pengwa. Ifo zoye azaka mama. Azalaka mama. Biso moko to banga kaye to tsuwaka ye na kadri ya mwana ti ngai. Po soki avandi abani kulubelo makambo ozo banga na ndenge na buta ite azo yibisanga makambo wana to bali na mama na ye. Bongana camarade te lokola camarade. Te azam mama. Na banga kaye na banga ka Nzambe na wana parce que ayebi na ndenge biso to bala na mama na ye. Bo ayebi na ndenge mama na biso abala naki. Bo siko ngai na mozwe mwana ndenge nini. Asa mwana te
Merci Pasteur David Liloba Yasuka. J'espère que bandeko bakola na biso bakoye ko retenir eloko nini ya maman Rebecca lelo oyo mokili mobima bakotala oyo mokili mobima bakozela ba message na ngamu na ye en tant que papa ya maman Rebecca yo au vivre vraiment depuis bande ndenge nzamba bengi maman na biso Rebecca kino lelo. To vivre makambo minene soki ezalaki tozalaki faible mbele to pengwa na kuyoka batu ebele baya ko arracher ye yaka changer message mais to pesa bino mbongo soki ezalaki mpona ko vivre mpona mbongo mbele to changer mais le coup les nzambe mto benga ye biso to yoka kaka ye toza sûr na sima na ye ke nzambe alobaki na ye apona Martin ata buchi 20 biso to yoka na biso te to yebi kaka nzambe apona Martin tim ko Martin akukumaka na pouvoir to yebi ke prophétie ya Rebecca eza solo albes azwa biso en charge biso to za dépendre na mutu te soki ko dépendre na mutu mbele to kota banda ko belé mbele ba to belé ba message peut changer mais to ko changer message te nzambe azwa biso en charge oyo kuzwa biso ko pesa biso nini to kufa pona mutu po pesa biso ndamba mbongo to changer te basi ba ya kiawa Rebecca changer message Rebecca siko kende ku wendre terre kende ku sala boy nzambe alobaki likambo moko ba wendre Martin avant kutwa sala campagne mafuta na nzambe ezali kolona ye soki bato babuye bango moko mais bakomona mukolo bokosala émission ndoko yoko nzambe ayebisaki ngana za bouche autorité te okomona okovivre kaka ti tokende kusuka. Merci beaucoup, papa. Totomboli bino, botondi bino ba nyonso bozali kolanda biso boye ba ete lelo to ye awa bisika o mama na biso Rebecca avandaka to uti pe kokuta na ye Nzambe a permettre que to passer émission j'espère prochainement d'ici peu to kozonga susu kati na oesika pona kozwa mama na biso Rebecca. J'espère ici bososoli pona tina ya mama na biso prophétesse Rebecca ne papa na bango a uti kopesa témoignage na o etalie ete akutanaki na Nzambe. Nzambe mutapesa ki prophétie pona bino ba obo akomitu na ete mukolo nini oyo professeur ngo ya Nzambe kokokisama. J'espère ici boyoki déjà Nzamba za Nzambe. C'est l'homme maman na biso Rebecca Nzamba yebisaki ke ndeko na biso Martin Fayulu ndako zala mukonzi ya mboka oyo kasi bato mokili baboyi. Et alors tozela oyo Nzambe akokana dans le prochain jour. Ngana bino tokabani pe tokutani na mbala oyo ezali koya botikala malamu na kasi ya bandako na bino. Au revoir.